sous d'accord te na makambo na moni ya francophonie Walai bila yokozwa ya la bala Walai bila yokozwa ya la bala Moutsoka a décidé que nous tellement la décision là tant soit à constater le mois mabé asa libre il y a des choses à expliquer ce point là précis sauter biso ezate que biso oh yo ya aussi la analyse à ligne et la décision montage yo mon poids bitina raison exate bato bon baza bato olongola baza bato ozapembe na ote mokonzi bato ajalelo bozo ya kotia makelele ntongo pokwa bozo boma nde président Faci vraie façon ya koyede ya kolongola bato baosala mabe tout autour na ye ya kodénoncer bango mabe ezaka ke chaque fois bakonzi bozobengisaka les mêmes bato bango nde bazokogere likolo na biso bango nde bazokosala tout eleka voilà bamakambo na oyo osenga naza nasina remarqué que bonne fois mokonzi ezali et il y a moyen de changer makambo rapidement ezali tomeka koexplike bango ke oyo tozosibira eza toza na mboka moko mboka ezotambola normal te donc Choubele sa garçon suisse Mérisi Dani Lasconi Mobudu Oyebisa National Golf aux États-Unis Oyebisa Manix et Mamina Christophe Oyebisa on était les Oyebisa Milanu Audace Oyebisa Bonjour, bonsoir la internaute, tout beau partout dans le monde de la concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance. Au Bozala Alex Nandoumouna Moulouba, les Benjamin de la presse, mon maman. Votre serviteur n'a toujours là pour nous recevoir. Merci de message. Merci de vos commentaires. Nous toujours bien. Vous continuez de partager ma vidéo. Vous s'abonner. Au final, cloche la notification pour toujours la page au moment où toujours la nouvelle vidéo na la chaîne Concept Touch TV. Un grand merci à toi Merdika Ebe qui est derrière la caméra. Chef Fennec mon compte de réalisation. Merci infiniment à maman fille. Maman Masoula Papa Odas Milan. Un grand merci à toi président Jacques depuis Evry Otalabiso. Patrick Trifazé Courant Yachi dans la Nabiso. Un grand merci à toi Olivier Zingiti. Le pauvre de la ville et Montomoro bien. Merci infiniment à l'ingénieur Dominique qui est là depuis loin Azota Labiso. Je pense que vous comprenez que tout ça. Un grand coach Godelo Fombo, grand basiste Mbo Canabiso, nous avons invité. Tout sur le niveau d'actualité parce que toi, déjà la semaine, il y a francophonie. Où il bandit déjà le 28 le 6 août. Semaine à la francophonie comme celui-là. On se soulève belé d'actualité. C'est belé. Merdican de Fombo, là, on aura déjà invité. Grand coach, bonjour. Bonjour Alex. Bonne santé. Posez. Alors ça là toujours quand on kanaka. Donc ça t'aide tellement bien. On a profité toujours l'occasion sur une question pour une commission Ah oui. Pour la moelle, on a pensé déjà merci, mais la commission publiquement. Vraiment j'ai le con pour comment on a la mukabo ekoloba côté les marotambola et ça gâté. Donc merci na Seigneur Jésus-Christ. Et puis na pesi bato te bato la biso bambotebele président toi la vacances sur laquelle ce générique moko ebima o embeli mutu o ben muta seni générique to comme la niveau ni pour une première et s'il déjà et s'il to kozongoka kozwango ezosenga moi exercice to monsieur mike mais ozala vite fait balaye pour nzembo esili mais ce qu'il faut clip bien clip wana ezosenga bamoyen mpe ebele. Et après étape à clip, tout est comme ça la ma véro, tout le monde est sali, tout joue la leçon, tout ça l'éruption, tout le monde est sali, faut te corriger bah, tout le monde est là derrière ou bah faille. Il y a un temps sous beaucoup plus de temps pour tout ça l'aventure. Donc tout est la paix n'a tout ça la course n'a pas tout.
mais tolika ke to mata susu étape mosusu donc osenga mwa travail moko sérieux entre nga na moto asengi nzembo epuis na mesa production. Ok. Maintenant, la vacance, ma production, tout le monde va déconner, bien que je bêta pas, ma kermesse, ma par-ci par-là. Mais si tout le monde a été côté le fombo, tout va léopard, quelque part où c'est produit. Ma contrat non été tout bon, ça va soigner non. Bon, concert monsieur ba kermesse, ils ont eu comme un contrat pénaté. Mais production minene et biso na mboka e koma likamba ya ozana mutu na bengi wa ki wana so itam suna minito na zana na mutu kunate po mona ngate ezaka te baotala compétence ou bien basepelisa public na musique te mutu mo baza place moko asola bien Alex et a programme Alex eza nango suna ezaka kala te kote wana eza nango mama nzambe po biso mosala ezali esili fo tobeta tobeta mais tobunda te po tobeta tobunda te tosala kaka essentiel torépété tosala disque na biso so nzambe apermettre ke makambo so ye après tozaka d'accord. Pour le moment eza mpena réalité ya mboka ti omona oyo baosala boye oyo baosala boye eza motu moko aza kuna aponi bato na ye oasola na bango bien abengi bango boya bosala boye. C'est ça la réalité ya siko na mboka. Réalité siko ya koloba c'est que toloba lelo musique ekomi pasi na Congo. Oui, musique ekomi pasi makasi eza sune eza liboso te kala fo ozala artiste et puis mosala elesi yo mais lelo yo artiste ozolesa mosala. C'est le plus facile nde ezalaki liboso po liboso ezalaki mosala nde olesa do yo forcé nde biso ozosala boye fruit ya mosala na siko komolia mais lelo osali mosala yo mo banolesa mosala moni et surtout na nde ekomi ke bato moto aza na place azoluka bapire ye nana oya te or ke liboso ezalaki moto aza na tala na ye apesi chance et puis bato baza place mpona kodécouvrir batala bazalaki kobimisa batala na liboso mais lelo so te lelo bato ya kodécouvrir batala baza te e batala oyo toza na place so oyokana na moto aza mokonzi te na domaine wana oza moto akufa koyokana ko te me bozalaka na ye so bozalaka na ye te même boyokanaka na bino me so bozalaka te oza inutile. Mais makambo yango mpe bandimi wakala presque olobela yango tro solution nini oyo ata bakonzi ya mboka baotala baoki koluka mpo bakata hémorragie yango ya keba musique ekoma mpasi olo moto alese musique elese nde olobaki moto akomolesa musique solution nini boki otrouve to ide nini okopesa mpo makambo yango nano esila. Solution nanonga mokonzi ya mboka nga na parla na question na félicité na mokonzi mpona geste tomoni na la police biso tout toza na kini une semaine yango oyo toconstate mpena ke biso bato memaka bavoiture tokomi à l'aise na nzela donc voilà eloko sikoyo mokonzi ya mboka afatala yango wana comment moto ya la police oyo aréussir et le reste bazokoréussir te normalement fo kolongola bango normalement pitié kuta ezala te mpo bazoboma ye la police yango tomoni changement mbala modo ozoyokina na nzela na batono ezala bamakadami etyaka bambouteillage mpo bakanga bato eza lisu te osentir mpena ke oleka calme mwakakaseri mpe kiti na nzela ozomona roulage oza deya découragé oyebi kaka ke akozwa autant roulage akomobengo patron roulage makambo na to esili. Donc vraiment nabandi eloko esami na la police soki esalami koyo tala biso na musique na musique soki otali bien nayebi te bacongolais bakocontredire nga te banda franc congolais esalama et puis tokufa mpona ekolo banzembo wana soki tobeta ozosentir mpezaka eza nzembo eza bato batravaillaki yango avec âme population mpo alingaka banzembo wana ti lelo e banda wana bajean babetanga ebandi nzembo moko susu te esimbaka ti lelo sauf biso baleopard tant tobetaki FARDC population andimaki yango mpona nini tosalaki yango avec âme na biso eloba nango mpe ya sonam papa bayebisaka biso likambo wana bino bosali nzembo wana avec âme nzembo ezobeta ozosentir mais banda wana ti lelo basali nzembo ya union sacré
moto ayebi yango te ti lelo ata bapesi bango bambongo eleka mpe na tv basali nzembo aseni ti lelo moto ayebi yango te sikoyo so baye kosala ya francophonie bato bayebi yango kaka te nyonso wana mpona nini bakonzi batika lese ale wana bomoni mie bato baosala nzembo boye ezosimba te me bochange mpe te botala mpe nano bamisusu wana babenga yokani babenga biso te pwani mpo bayebi kaka na banzembo wana bafutaka bato alors bato oyo totie bango na liste fo bakufa bazanga bato basakana na bango bakoma humiliation elata bango mpena na nzoto sikoyo so babengi place yango bayebike bakofuta babengo te babengao te donc problème eza kaka bato baodirige mboka fo nayebi te moni nakoutilize nga nayebi te nga soki naza bango napesi mosala na moto azokoka te fo na change faut la changer sinon te mboka changer nango te tomoni exemple na francophonie tomoni exemple na la police des exemples alors présent nga encourager ba o batika na bazo ezosimba te ezosoni ezoyinisa yo mpe bato fo balongwa bato ya mai bato ya courant bafingisa mokonzi mabe normalement fo balongwa et puis na politique na biso bamusicien baoyo croyaka baoyo bino bokocroire ke bango na nde bakonzi na biso vraiment fo balongwa nayebi ke banomaka bango te tofutaka mpe bango te eza kaka yo mo mokonzi tobengaka boya bosala seni boya bosala francophonie boya bosala union sacré bato babengaka bango bayebi ke bango banoma bango e mpo na nga baokoka te yango banzembo basali personne kongola azolinga yango te nzembo ezosimba te mpo nzembo yango mpe tala miziki baloba yango eza œuvre d'esprit alors fe esalama na baesprit moko saine ya bien epuis boyokani fo ezala ntango bazosala yango kaka mpo baninga misu basouffrir mpo bango kaka base retrouvaka yango wana résultat donc en bref responsabilité eza na mokonzi ya mboka so mpena aza na susi mboka ne avance fo alongola bato bazokoka te bato bazokoka te bapreuve eza nango te tosala bref par nefa tomoni par exemple la police na la francophonie na 6 mois stade devait changer donc sikoyo bapompe na bumbu ebimaka te 3 ans elakisi nini ku mpo mai ebima na bumbu na ku ya stade ndenge esali na 6 mois ya pas match donc eza likambo mokonzi ya mboka telema mpena c'est facile bumbu toza ebele nga na mona bumbu toza ebele baoyo toza content te na situation tozomene ya mai toza content te donc nabandi responsabilité eza na mokonzi ya mboka baoyo bazosunga ye te eza baoyo bazokoni kobeta maboko to makambo ezomarche te biso ndeti nga boye na kobetaka maboko nde namoni la police change namoni mpena effectivement ya un changement ni esengi nango tant te esalika une semaine alors donc nakokoni yango chef atika bato bayaka kobeta maboko bibetela bafanatike wana bakobomelo masolo baza bato koekarte voilà biso baoyo namoni la police na une semaine échange eza teke moto akoti wana fo bopesanga temps omoni te ayembala moko nalingi bambouteillage te nalingi tracasserie te mbala moko ebandi voilà discours biso bakongole fo tozelaka te oyo bajournaliste bayaka na batv non bopesa temps makambo wana eumela to wapi changement ezosenga nango makambo ebele te ezosenga volonté na mbongo tomoni preuve na francophonie tomoni preuve na la police donc même na miziki po changement kote ezaka baoyo bakonzi bakroyake bango nde bakonzi na biso po biso oyebi bango te comme bakonzi na biso ovandaka na ndako boye nzembo ya seni ezobeta bato moko ovandaka boye nzembo ya francophonie ovandaka boye nzembo ya union sacré nana benga bango bakonzi alors so chef de l'état oyebaka je wana te nga na bendi oyo déjà na tio na temps ce n'est plus normal et continue eza normal te po ezopesa mpe fruit ya bien te fruit eza te donc Alex changement mpe kota eza volonté mokonzi eza volonté mokonzi tant toyei bana mike bamana oyebisa biso to bana otalaka na batv bavie na bangunza taribon baoleka mwa bazo ba volonté politique eza te lelo napesi bango raison soki volonté politique ezali changement ezalaka ya mbangu ekozala mbangu donc même
soki kaka volonté ezali makambo tout ekochange o motu moko aliaka mbongo ya bato ekosila o bato yango baya mitema mabe so bakutani na politike oyo tosalaka moto ya motema mabe arenie te akorenie te mais soki politike epermettre moto ya motema mabe asakaka na bato aza libre tozalaka na galère biso na domaine na biso monaka bato wana bamitema mabe mpo politike ezokoencourage bango bakopesa mbongo ya bato ole mokonzi ya moko na besoin baartiste na besoin na solo na baartiste oponi 12 personnes mokonzi ya moko akolemba 200 personnes mpo na nini oyebi kaka transport wana bapesaka kuna bango bazwa te bino 12 wana boyoka na bareunion na bino obscure bino kambo wana zongo mawato trolelo président Godé Lofombo 9e G à francophonie RDC organisant l'invitation que le bani par rapport à notre charge déjà organisé 9e G à francophonie. Moi étant congolais n'a pas encouragé n'a ébi que nalandi député na somo Dos Ndombasi a sali message moko très bien azor ba que vouloir ou pas eza na milité eza RD Congo eza président Fachika ate eza Godé Lofombo ate eza RD Congo donc tu es obligé à soutenir yango tu es obligé à otya banzete te na nzela mpo jango erate bakondi base rattrape moi leta oyo ezalaki babeti dada esili e je ebanda toza wana mpona koencourage tokolinga te eloko yango esala bien te baoyo batie bino wana baathlète baartiste bino bokende kuna borepresente mboka kitoko bosala ke toyoka soni te bosala effort atoyebi mosala te so omonike baponaki biponela kosana maladi ata po esalamaka nango nayebiki ebele baza na tampako wana mpe kodefendre te me mutu mobo esakendaki na ye kosala maladi koyokisa pays soni te toza na besoin bamédaille toza na baartiste ngai nayebi bapeintre adanse lokwa lostar ngai nayebi ye soki asali yo tableau oza na ide te aza sélectionné te babiso baoyo parmi bameilleur baïse ya Afrique parmi bameilleur baïse Afrique naza nanga kuna te ata na mwa atelier moko bo ata na nini mutu kuta kobengo mpo aza te siko baoyo boke kuna eza lokuma mboka vraiment bodefendre mboka mais soki nazozongela omiyebi yo mo mpo toyebani na biso mais mabe moko eza Alex na Congo mosu mpe na ayebi te mayebi te kayebi te c'est grave donc ayebi te mais azoyemba hors gamme azoseka seka ayebi te normalement hors gamme be de mito na musique soko osali yango fo okoma etouche yo nga na omutala wana bamisie na biso bastar na biso abebisi maza à l'aise abanda oseka epuis soki sebele kota kobina lokwa moto asali mabe te or un bon musicien soki abebisi akomaka démoralise malgré kosala effort mais ozala démoralise eloko ezobangisaka yango wana bato bazodirige eza pasi so bosalaka baventure eza pasi mpo botie moto ndenge wana so ntango obebisa na miso bato ayebi te kabebisi or so moto aza inconscient ke nga niveau na ngo eza mpena bien te na ntongo wana kokosala maladi kwasambwisa mboka te malgré boponaki ye malgré bofutaki ye mpo eza likambo nere ya mboka ezala bien te boye athlète o na nage bato mosusu bazwi médaille wana o na mbango bato mosusu bazwi médaille o na bale kuto mona mwa tournoi mo ya ko Gabon to zo akena dubiloko bongo eza mpona nga ekozonga asuka eza soni mpona mboka alors tant baponi yo omoni ke nga nazokende représente mboka me na dini te malgré masa no mutu apona ko be ndeko na bino be mutu ya mboka na bino be mutu ya parti na bino désiste kosala maladi mona ntongo eza grave te kosalika maladi nga nazoyeba ntango nazalaki na empire bakumba soki naye retard na répétition namoni voiture ya président libanda na bana okota surep te nazongi mpe na ndako nakiluka dispensaire moko te naso basalinga mokanda mokendaki maladi kaka mpo na ye rep retard namoni elabke présence ayaki voilà conscience wana wi na eza lokuta eza bapéché nasalaka seri wana mais ebana oyo edenga lobi na ya sur retard te nzambe alimbisanga mpo na bana okosa mpena nasala ngo
nazoya bina rebe na muni kara prise libanda wana vewa président na tournaye muni mena Peugeot président libanda na tourner ozongi pali lobi nango oye avec moi justification mo ya dispensaire ke nazalaki maladi tala boyeboye tomana otona sobala rwante wana ezaka po ose justifie kaka nga natikala koya na ordonnance na mpe bakuba te ntango kolongo te nde bamisi na biso lelo basalela biso osalango te nga ni mwana na nga moko empire efuteli aspirine ezala jamais voilà nga en bref kaka Alex bale ezaka na mokonzi ya mboka bana na mokonzi ya mboka président Godé mais mambo ya francophonie na ngambo ya musique parce que na yemwe aux artistes et musiciens ebenda ba makelele ebele tomonaki après Stade de Martyr a fait rigoler l'artiste tomonaki na bata francophonie en fait toyeba te soki ezalaki projet ni selon ba fanatique a fait rigoler ba ke leader na bango artiste balingaka il faut après l'ouverture ya francophonie dikumba la moko tomoni non faire robeta les 4 fallait robeta na ouverture et puis robeta na clôture et ça moi ba makelele na internet et qui benda bien te le ta qui peut mkolo grand la musique ya Congo la te sur que le banini parce que qui belé même Zakari ba côté na makatsa makambo ngo ke no za ba Zakari ali na faire été et moi poni fali pour pas bête bandeliti na suka na éviter sur que le bani par rapport au makelele le kamikolo monga na osengaka apaisement sina lobaka mobanda na ebandeli awa ke makambo esalamaka so ndenge normal te donc ekoma moto oyo atie moto na ye moto wana atie moto na ye moto wana atie moto na ye mais baexception ezangaka te eza na moto mosusu mpe bakotya ye te nzambe asali kazala wana on ne sait jamais mais en réalité makambo ya francophonie organisation nango naza ni de loin ni de près donc nayebi kutu ezoleka te biso tozosibir nga so na moto afali oza na moto afele eza kongo accepte kaka ezoleka wana so batie oboye batie eza nango te bazoteni compte soki na ye aza meilleur te non eza congo eza bazotia kaka batie kaka moto moko aza na influence na ye baosala nde baosala biso mpe bamosuku tosa te o comprendre nga mpe na bato bakumisanga bazali baza blague te baza pene okutana na bolofu nga donc nga nazwaka yo donc star na nga kwa baza na Congo tomeka koexplike bango ke oyo toosibira eza toza na mboka moko mboka ezotambola normal te donc nga na bandi baroulage nyonso batandamaka na nzela bamwa oyo elandaka basiko baza eske badaye bazaka wana me batieli bango siko normalité bozonga na baplace na bino so roulage oza wana bokozala mpe 7 te 8 te tokoma epene ozoya boye 8 roulage na elo otala 12 donc yo moko ozokalikile naka na 6000 na poche bazongo ndenge mais tant normalité batie mokonzi na police on opesa merci na bato pena baoyede chef bango wana loye pena ye koyede faci mbala moko na une semaine changement donc bino bafani bokoma mpe na eloko wana bocomprendre ke na Congo awa to acceptaka nanu tout pour le moment eza nango initila kosagite initila kokondane tel eza ndenge mboka ezokende zambuke lokende biso ba auto na bandako ya francophonie oleka totalatala wana ba TV naza passiste ono koyo kozala wana bagabone mpe bamona ke congolais mo babetaka basi danza zali mpo bagabone mpe bayebi batogolais bayebi ke bacamerounais afrique ezo reconnaître yo bacamerounais bayebi ke Godé Lufumbaza mais baoya na francophonie na bamona bango yete eza nango normal na Congo eza nango grave te normal donc eza ndenge mboka ezokende nga na opekisa bango eza nango inutile basa babunda baswana pour rien. Est-ce que le président après bamakelele wana tolali tolamuki tomoni na page officielle l'artiste Ferregola a sali communiqué officiel qui a prêté les sociétés parce que ça réaction moi bien
Parce que ça, la vidéo déjà assurée, ma femme en bête à les 4. Après, du coup, ma moitié communiqué qui a presté sous pour la cérémonie. Il y a francophonie, les 4, on a battu qui. Il y a raison, ils ont bête. Nous avons décidé que nous avons la décision. Tant que soit constaté le mois mabé, à libre. Il y a des choses à expliquer, ce point à presser sous terre. Biso, il y a des biso, oh, il y a aussi la analyse. Analyse à ligne. Il y a des décisions montages, on peut y bitina. Si vous quittez, même quand vous continuez à raison, on va plus se mettre dans affaire, ça dit beaucoup pourquoi. Mais tu vas condamner, tu vas condamner, tu vas éviter pour aller à Salibon. L'autorité là, tu vas éviter, ça veut dire que ça est bon pour la boue, voilà, tu vas condamner ou bien tu vas passer raison. Mais pour le moment, tu vas condamner. Et ça va te faire tout ça, tout le monde a bandit, ah, Salibon pour aller. Non, voilà, tout na bouche qui s'en a vraiment. Voilà, mon tuer de ça, madame. Si mon tuer de ça là bien, artiste a sali communicable, a sali en pour l'année. Alors, photo là, alors lui, il a sali en pour la boy, pour la boy, pour la boy. On a ce que tu vas acheter au raisonnable mabé. Ou bien au raisonnable bien. Voilà. Mais na Congo, Congolais, on y a bani makelele, surtout parce que sur les réseaux sociaux. Tout le monde a au moins au loba. Parce qu'ils ont payé ça déjà moto, ils ont payé ça déjà moto ma casse. Parce que là, on a pour tout le monde à comment on loba. Sur d'ailleurs, il y a la sélection de moto où ils ont payé la télé. Vraiment. Pour les gens, on a battu un soupe, tu as un cerveau, il y a un moteur. Nous sommes dans le cerveau, il y a normal, nous sommes cerveau, ils ont un problème, nous sommes. Donc, mais les réseaux sociaux, puis tout occasion, il y a quoi agir, il y a quoi loba, il y a quoi coma. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup, Président Toro, qui est vraiment malin. Le 12 août, il y a un micro, Félix Oazé, quoi, c'est là qui a promotion. Apparemment, je pense à la promotion vraiment. Bon, le président Félix Oazé va se mettre là, nous allons soutenir. Ok. Nous allons continuer pour se mettre là aussi. Nous allons le battre pour qu'il libère la stade pour soutenir. Voilà. On a tout plein chanson les alliés. Pour stade pour monter la rap plein. Soutien, c'est bon, nous soutien on a pas plein. Pour ceux qui plaignent ma bête. Ceux qui plaignent ma bête, stade vous n'êtes pas plein. À part plein, comme ça ça donc on a aussi un Congolais vraiment pour artistes à sauver quoi. Pour un stade on a ceux qui plaignent ils ont le droit de voir artiste. Ceux qui voient au moins moi ma pétition moi au loba moi ma bébé au limiter et au toucher. Donc, nous allons surveiller, nous allons bakota. Tant qu'on déborde, nous allons bakota. Pour ça, nous allons bakota. Débordement, les alliés, nous allons bakota. Nous allons salapia. Ils ont 3 biloko. 3 biloko, oui. Nous allons bailler. Nous allons bailler au moins na sewa, pas bacha bacho. Donc, aux autres, tu veux quand on est directeur, na yo, na massa, na Alex na caméra na ye voilà ndi batu baye te voilà batu baye te monsieur na ba shona bi batu baye ata il débordé te obeta ça la bien pour stade wana ya au moins na zo ko insister ba congolais pour soutenir président Félix Oazé quoi et ça la bien pour avoir moko ya ba leader na Congo oui aga moko azo kamba pe batu wana bazo vivre na simani bazeli alors ce trobito ko senanko et la mabe. Voilà, merci beaucoup président. On a besoin déjà dans souka depuis que nous écoutons va misale belé message nous repère ça là congolais pour baby des jours le ba courant du jour au jour na mai éviter sous ya sika les alito répéter quand même message wana pour la rekomela ba konzambo na biso ba ozali ba ku ya la biso émission. Moi si na vu message à sika, na vu exemple na francophonie, na vu exemple dans la police. On a compris qu'il y a moyen de changer makambo rapidement par rapport à discours aux fanatiques au bateau de Nababo Fachi. Les fanatiques bah ya raboyer ça biso bozé là, tant ils ali non, ils a le quota, tant ils a changement pour ça la manango na tamuke. Donc on a maman il est dans natif à Bumbu 3 ans en moment ibimate na sous d'accord té na maman moni à francophonie na maman moni à la police. Il y a moyen il y a qu'on mobiliser ba fonds pour
mai ebima na bumbu installation sekota ti okaka mdele ezanga oyo ekolongwa ozone ti bumbu ça coûte quoi. Donc bino bato aja lelo bozoya kotia makelele ntongo pokwa bozoboma nde président Faci, bozoboma président Faci. Vraie façon ya koyede ya kolongola bato baosala mabe tout autour na ye ya kodénoncer bango ndeti oyo ya régie des eaux oyo ya SNEL. Raison eza te tomona un jour Léopard azobeta match moko makasi bakati bato courant te ti totali mpe match isi eloko mobeta lelo kabine moko ebeti canon ezala te donc ezalaka volonté na konuire la population. Lelo biso na bumbu tomoni singe uti bumbu eke martyr mpona jeu ya francophone eleka biso baotimola yango butu mo itongo pokwa singe kei. Donc eza nango volonté nga na osenga kaka na chef de l'état exemple kaka tomoni na la police na continue sikopesa merci na mokonzi ya la police oyo batie ya ville ya Kinshasa. Vraiment nzambe apambola oyo tomoni changement mbala mo na une semaine na général Kifoa tomona bena mokonzi ya susi atoye retard boye bachange oyo mbala mo okutani la police na butu bozosepela bapolisier bakiti kotipa na bino. Et voilà makambo na bandi na mokonzi wa mbalo ekokota po tomoni déjà na une semaine changement. Voilà tolingi te yo explikaka nga lofombo zela nanu touti na 32 ans ya pasi kaka na wana discours wana oleka sute Faci président na biso boya bato bazosala discours wana baza bato mabe tala yo moko ndenge osali na francophonie na 6 mois ça devait me changer. Martyr ebongwani stadium na biso ya basket ekomi ndako ndenge ezalaka partout 6 mois bongo sikoyo oyo etikali eloko nde ezangaka eza kaka bato bazozala pembeni na yo ntango bazoya pembeni na biso bazomonaka tokosilika mais ntango baye mpa na yo bazokosa makambo eza bien. Donc voilà bato bongo baza bato akolongola baza bato akozala pembeni na yo te mokonzi. E biso na domaine ya miziki mbongo eza ebele mais baoyo baza na nko balingi te baninga to jour na mbongo wana e mabe eza kaka chaque fois bakonzi bozobengisaka les mêmes bato bango nde bazokoagire likolo na biso bango nde bazokosala tout eleka. Voilà bamakambo na oyo osenga naza nasi na remarke ke bonne fois ya mokonzi ezali e ya moyen ya kochange makambo rapidement ezali. Donc topesa biso tante na bajournaliste wana bayaka na TV bayaka na baradio bayaka meme pembeni na biso bandako koyebisa biso ke non fo bozela kaka pendant ke bango bazojouir biso tozouir te okozela ndeni okosepela ndeni me mokonzi ya la police azelisi biso te azelisi ne biso te oke bozela nano na banoexplike roulage moko nde botelema wana eza mabe te apesi bango ordre tulisu te atrakase conducteur na nzela roulage moko te e batosi ayebisi bango okosolaka na conducteur en cas d'accident ndenge esalaka partout na monde ou bien moto aye adouble fait ou bien nini voilà. Mais lelo oza bien oza na nzela omonaka motu moko atelemi yo liboso lobi ezali bongo bonjour mikanda ozwi biloko osali te oza na problème oyo te komeka mpe kopesa ete soki otie ya ntango na poche toke na bureau nango boke na bureau te mais komi na poche ne deja okomi faible yo fo leka oza na barendez-vous na yo siko olingi osola na ye fo peseka eloko okende. Voilà mais siko mokonda ya la police asika kota longo na une semaine. Voilà eloko tozosenga na Congo ya wana nga na otolere lisu plus jamais moto ya obetela masolo ne wana boza bato boboma Faci bozolinga te président réussir pourtant bosalaka bongo biso tozosilika biso tozofashe bato toza na mai te toza na courant te yo oleka na TV courant bongi nana naiti moko président boverifie na bao baoleka na batv na bolongola bango bazomatisa kanda na bandako ya bato alingi na te vasplikake courant bongi boye bongi biso siko bao toza na délestage biso bato toza na pour délestage eza faute ya SNEL eza faute ya population te SNEL aza obligé asala ngo na une semaine asisa délestage mais délestage biso tozobeta yango bane
yo siko oleki na te foto bake non avance makasi na courant bato bazosepela ozopesa bato kanda chef de l'état baconseiller na yo veille baveille même baconseiller nyonso bazoyi biso makambo wana oloba te longola bango vraiment nga message ya suka yango wana mpo mpasi na biso kosilaka soki justice na droit ekoti soki justice na droit ekoti omonaka mpasi ebele kosila corruption ekosila makambo to ekosila po lelo oyo batie oyo na place moko oza moka te oyebi mpeke oza na rien moto moko ayi na mo eloko epuis oyebi ke ntango kosala yango ata bakangi yo kobima ndenge moto kotika corruption mais soki justice droit ekoti l'état toyeba ndenge nini akofuta bato biso bamise tona mbongo na biso ebele tokolongwa na état oyo toza nango so kaka batie mpena ordre mais ekoma lokwa l'état azobondela bamisien boyokana estce mokonzi ya la polise abondeli barulel boyokana obolongwa wana na bacoin bakomeli 7 koto 7 kuna na baplace blague te ozoya mpena wileri okota enseignement wana otiki mpwanda ele wana 7 roulage finalement est-ce que mokonzi wana abondeli bango koma siko biso na compte na biso ya musike babondelaka bato wana bovanda kuna na wana bosola te fo loi ekota bato baza bato lokwa balobodi lofungo oloba na nga nini na mosala nanga nabetaka bien na maîtrise instrument na nga epuis baninga ebele bayebi siko motu moko azonyokola nga ayebi te siko yo ozosenga yo oza mokonzi ozosenga boyokana uloya kolobaka yo daire oyebi kotezela na kuna balofumbo bayebi base retrouve oza mokonzi eza mabe te eza justice ne yango wana biso justice na kote na biso musike eza te moto azaka surtout bato batangi tro bayekoli baarticle ya koyiba baarticle ya kokosa ya kogani na tribunal mamba oniola biso or biso nga nake na bachika makasi bongo te mais na base na nga naza plus meilleur que ye na niveau chik na po ye na niveau chik na asali lelo livre kuta danza komate et soki aza mpe juriste asala eloko donc lobaka na mayele mabe donc nga naza plus mieux que ye mpo nga na base na nga na epataka bato nayedaka mpe bato voilà président badédicace na yo tokabwana badédicace na ngai na opesa mingi na yo moko Alex mwana moluba ndenge oyo osala émission awa epuis otikaka biso te nde nalobaka napesi mpe badédicace en général na bato nyonso presse en ligne po par bino nde population tocomprendre comment toraisonnaka comment tozovivre quoi namoni mpe na caméra nga nabengaka bango bahéros de l'ombre merdi kayembe vraiment héros de l'ombre bato azomona ye te nde sikoyo ntango nazoloba molimo abasa merci na nyonso osala mpona lofumbu molimo abasa amoni ne merdi te ntango mpe bamanda na ezoya merdi akoyeba te donc voilà bamerdi bahéros de l'ombre namona motu moko azoyeba na nga akomeli nga na youtube ndeka bato barépondaka bato lofumbu oza méchant ondima motu te ata pe sur transport yo nde oza méchant nga na boyi transport te naye nde koloba mpo transport wana balobi bakomisa ngo lokola vie moto apesi yo transport alinga komisa ngo lokola apesi yo vie ondire afuti yo efo na se défendre yo nde oza na mauvaise foi ya koya kokoma bikomela na internet donc bahéros de l'ombre oyo torespectaka bango bamerdi nde baza po azomonana te ye moto azofilme bato basentir ke lofumbu azaka marie homme moko responsable voilà bamerdi oyo nzambe apambola bino bato alokola ngai na musike ya congo bato bayebaka te makambo nasalaka voilà bahéros de l'ombre donc et puis nakopesa mbote na grand frère nanga Shora Mbemba po ye nde moto apermeta mpenaki nga nakoma artiste monene ingénieur adotanga na tout banda bomwana et puis alingaki grand frère nanga Shora Mbemba nzambe apambola apesi oyo ya ebele et puis napesi femme na ngai Blanche Mbemba napesi bambote ebele oyo tazali napesi bao bazokoepole ngai analyseur Mbanga Danze locataire ya Nzambe napesi Gazi Mbudi bango mpena bazokoepolenga makasi na administration awa na king sans oublier Capo Bakala Didier Salakiakou namoni na poto directeur Serge Kambankuna directeur à vie
Aimé Boubala Kika, namoni Firmin Firangoma, namoni Alexis Louaou, José Salah et Mr. British, namoni c'est presque Nzazi, il y a des Rick Moss, il y a des gars qui sont un grand frère propre, il y a Chibo Chiboaboa, namoni Katipala, namoni Tumbakabo Diba Collection, Esther Tumbakabo Diba Collection, namona coach Mamadou Polondo, Adolungu, il y a Michel Koubik en États-Unis et Laurent Kadogo de tous les jours et de tous les temps. Liasson en Angola, Pati Mamboulou toujours en Angola, président Bruno Lubika, bon ma propre, Alex Mwana Moulouba, Bruno Lubika, bon ma propre, t'es pour nous caractère. Monique Luka, monsieur Zagate, il y avait une mission. Ils ont prêtre Moussoubaga, il y a un prêtre na Bora. Baza bato baza kanditinga. OK. Baza les prêtres amilak sarate. Mais ce que occasion ezali ke oluki tali benga Bruno Lubika ni bien on santé ka prêtre. OK. Mais ba musu baza bina telemi na ko na prêtre na he. Bota ndama milongo parce que tout ba mona ni boye pas prêtre. Ba baza bongote. Ah donc voilà. Bruno Lubika bon propre Bruno Lubika. Au monitina to ba bon propre. Eza ba bon musu ya Alex. Bando le moins habillement, Nzoï moi de la gabon sima. Na banzinzi. Mais bambo na Bruno Lubika tellement de bonzambe. Sur la pression au santé benga kito. Moi au bela te na parler de te yo na bina semaine on a posé. Et on te peut ça comme bon na Bruno Lubika propre. Et sans oublier les présents Rachidi Koupa de tous les jours et de tous les temps. Il y a la nana tomo midi pourquoi de loin ou de près. Namoni pe honorable Johnny Mwadi, il peut signer en beauté belé, René Labbé na Paris, Mokonza Gimbanse que Pado Mandiango, Bamisu Bakumbe Kimia, va comprendre. Alors normal. Au moins à Komaranete. Mandat pour on a bossé là comment tu bon mandat Kolipe ya raté. Tu vas pas zapper ba commenter, donc vivant-moi. À commenter mais ça fait bon mandat. Pas code na phone. Bazali. Voilà ba molima basawa. Ya ta comité ata komina été. Omona ata code était aux ate na parler bana ba bengo. Papa kolimu ya. Donc voilà. Nous sommes artistes depuis Diego Kao, depuis Bible, David, Vivara, présent, cadeau, pour tout ce qui est en retour, on a mis dans alors ceux qui ont et ça va bien et encourage à rappeler Bisso. On a reçu qui s'en a dans le francophonie à moi et Bani, Congolais tout, tout qualité. Pour dans le cours Mamboka, na zongeli, yo ba pona na francophonie, oyebi koza nul. Koza nul, kosa na maladi na tonga. Tete kosa mbisa bato belé kokaka choix ya limabe. Boye de biso vraiment. Oyembaka, obetaka, oyebi koza nul, kosa na maladi. Okima bambango, osala nage. Surtout ba nage wana pe. On a évité, il fallait tout désister car on a nage, on a évité. Alex, même de ce que je fais comme ça, la nage, n'a évité. Pour la piscine, on a réhabilité au Gabicolo. On a chaque jour, on a rapidité. On a évité au Gabicolo, on a mis la son. Si on peut monter, c'est distinguer la nage. On dit qu'il y a pas de niveau. Si on a toujours médaille la nage, ça va bien. On a ressenti que oui, il y a des Congolais qui ont bouletté. Pour la musique, tout le monde a boulé, tout ma salle exploit. Mais dans le sport, mon boulé était toi qui est mis à rassure. Donc, bah, il début surtout pour le sport. Tu as déjà Fatih Cap déjà et qui est Gabon. Là, il y a un colère à ma vie. La francophonie, vraiment, nous avons nayebi ke bachoix na biso ezala toujours partisan ezala bachoix moko bakoteri nzambe basunga et chef de l'état nde toloba wa félicitation na mokonzi ya la police otiaki e continue na linie wana omonaka ye biso tokobeta maboko ndeti biso balofumbo boye nga nabetaka maboko so na sentir
réalité puis na raisonnera bien en tout cas ba misusu babetama beaucoup na fanatisme et fanatisme ekwesaka mingi mokonzi à la longue ntango mokonzi akoya bakimi bakeluka so mokonzi mosusu bamakasi bato fanatique wa bafanatique mais biso oza wana kaka tobetaka maboko ntango tomoni bien ndeti tomoni na la police maboko ebele faci beto wana bina soko olobi yango toza motema mabe e na badomene ebele etikali mpo ebele nde etikali eza na bafai donc na 6 mois oyo kolanda nde tomoni 6 mois ya changement na stade 6 mois oyo ezolanda naza trop sirke makambo ebele bien ebele kobonga surtout biso na miziki avant 6 mois je crois que chef de l'état akoganga so makasi mpo namona communiqué moko déjà ya gouvernement esenga bamisien tovanda tosolola mais na bandi eza meilleure solution te meilleure solution yango wana te pourtant tovanda tosolola bato wana baza na bainfluence na bango bakovanda na kiti ya liboso bavanda na kiti ya liboso kaka baide na bango kamite kondimama eza solution te solution bien ezali kaka ke décision ezwama yo topesi yo tamba lebele okoki te zala wana kuna lobaka mwa mingi bon yaka nango ide no eza nini nga ide nango eza bobo yo ozala nona voilà nde ekosala tona besoin te kovandisa bamusicien mpona sokoda bien eza na sens te kita liboso bato bakovanda ngo toyebi bango bayaka fa tala bien na matanga pena ya papa Kwedi biso baartiste tobi tokende na morgue toke nozwa corps ya papa Kwedi botoya nango na RTNC biso baartiste toke na morgue mais bango bagweleli bakiti deja po chef de l'état koya basi bavanda biso soko toye na corps mais bakiti nyonso bavandeli do bango bavandeli bakiti bayaki morgue te mpo balobi bakokanga kuna chef de l'état koya voilà Congo balati bacostume kiti nyonso ya liboso biso kuti morgue na corps tokoti nango mpenza ba tokota boye bato si bavandeli tala bacravate cameraman aleka te alex oleka alex zongango ayaki matanga wana tomona na matanga impression eza nini wana bongami ya banoloba biso tokomonana te na baimage wana po biso nde touti morgue voilà réalité. Voilà, merci beaucoup président na top service. Merci na batutu au bozu vraiment temps ya kolanda biso tozali bongo na grand coach Godelo Fombo grand basiste mboka na biso il est vraiment za invité bokinde to solo. Merci na Meradi Kayembe wazaki na simabili. Un grand merci à toi mauvais Guilherme aussi du papa na Grenata combo de Kimive comprendre comment caler pour lui. Un grand merci à toi mon ami Meshak Masikini on t'a depuis quelque part. Boutique d'habillement dame bijoux molato sur Kanda Adi na Kasavubu. Boutique d'habillement dame bijoux molato zawana. Frère chéri, ba maman tout. Boki nous offre vraiment ba rivage solo zawana. Ya bala nibal tokuta na India A63 na Mega Top. Mon asus Mega Top na Nyango 197. Référence à Ré Major et Papa Blaise Micho. Ozala mobimo vraiment bilamba qualité. Merci na Lionel Kasso, Watalabiso depuis Paris, mon vieux papi Mokala, la carte qui gagne, Nathalie Ramazani, Maman Maïla Onya, ma président William Miko, la mère double, Mamotelo depuis Colorado d'Anvers, un grand merci à toi, JBL Kadima, le roi des salsa 2 fois par an canadien, Motema Louis Coq, Watalabiso depuis Ottawa, Boza Telme Belé, Seda depuis Paris, Nabosa Noté, Seda mon frère depuis Paris, Watalabiso, Alex, nous a trop beau partager vidéo. On se retrouve à la prochaine, ciao.